Oh, makambo ya pasi, la famille, pasi pe mawa, triste nouvelle, triste réalité, makambo moko e osala pasi na motema. Ata soki tolobi ke non na situation oyo tozala makasi, mais makasi koya penza penza te. E osala penza pasi bandeko na ngai. Ba comédien na biso ya poto baza vraiment cassé. Baza ya kosilika na niveau moko pas possible. Pour na situation ya ndeko na biso comédien na biso ya failli. Ebele ya batu tobengaka eka ya failli mokonzi ya théâtre bandeko nanga somo. Lelo ya failli aza lisusu te. Lelo oyo ba makambo ekomi nango kobima kilikili tokende na gauche makambo ebimi tokende na droite makambo ebimi tosala boye makambo ezo ya kaka makambo nde makambo bandeko nanga. Ndenge tolobaka na biso chaque jour eza na ba makambo mosusu oloba keno o penza na koloba na nga te mais eza na ba makambo mosusu ozaka obligé ya koya koloba ozaka na posa oya oloba parce que ezosala pasi bandeko nanga na mona na landa ba video nyonso ya mama ya comédien na biso ya fai bandeko nanga na tala pe video ya mwana na ye o babota na comédienne Mao bandeko nanga mwana na ye façon zolela papa na ye bokondima te bokondima penza te mwana aleli papa na ye na niveau moko pas possible la famille aleli maya miso zotanga mwana mobali ezata kutu te ke non mwana mwasi te mwana penza utolobaka mwana mobali ebele ya batu balobaka kaka mwana mobali alelaka te mais mwana oyo façon leli papa na ye c'est comme si babando vanda ndako moko na papa na ye c'est comme si bazalaki bisika moko na papa na ye bandeko nanga aleli papa na ye na niveau moko pas possible kotala pe bandeko ya fai bandeko nanga façon bazolela pas possible bandeko nanga baleli na pasi esalinga chair de poule esalinga pasi na kote pe ya ba comédien bandeko nanga baleli pe makasi baleli penza otolobaka baleli ba comédien na biso o baza na poto baleli ya kosakana te mais sikoyo makambo ememi biso awa eza makambo mwasi na ye la brune mwasi penza na ye bandeko nanga eza somo nini ekomeli ye bandeko nanga. Avant de kota kuna ekozala bien à nous to ya ko sensibiliser batutu si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne abiso chaîne moko kitoko to yebike chaque fois que to sala ka émission bato sika bakotaka bato kalape bakotaka yango to ye ko sensibiliser bino nyonso bato sika si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne abiso chaîne moko kitoko chaîne yaba analyse somo chaîne moko yaba information pas possible et pourquoi pas chaîne aba nanzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et surtout chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien ceux que zolandaka oya bino na kombo surtout ya Étoile Mines TV zala penza ya kovanda bisika nyonso zolandaka biso zwa kiti na yo penza vanda tango zo vanda kawana toyebi keno toza na matanga ekozala mwa bien la famille olandaka biso bongo kote mosusu tia mwa mai ya komela tango zo melaka eza na batu mosusu balandaka biso to batalaka biso baza na nzala na osenga na bino bokota boluka pe mwa eloko ya kolia talelaka heure na yo soki omoni keno eza batongo il faut lia petit déjeuner en tout cas kota olia soki omoni keno eza pokwa kandenge ezalaka kota olia souper na yo soki pe omoni keno eza nango midi pas de problème la famille bokota bolia repas préféré na bino bandeko nanga na système kaka moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga ezosala pasi ya motema pasi pe mawa makambo somo makambo moko
yako bangi. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker ayena ba solution ya somo. Gavker ayena ba solution kitoko. Gavker aye penza na makambo moko ya bien po na bandeko na biso ba congolais. Yo lelaka mukongo pasi, yo ba tension no ezalaka mataka kitaka, yo ozalaka kaka muke ovandi makolezo vimbaka. Bandeko nanga na minute oyo na osenga na yo kaka kota na Gavker, contacte bango, solola na bango na WhatsApp, solola na bango bandeko nanga. Bazalaka na bango en ligne 24 heures sur 24 heures. Nyonso kobenga bango bakoyamba yo bako répondre yo na gentillesse nyonso. Ebele ya batu bo mituna siko mama Étoiline. Soki to sombi biloko e okoma ndenge nini. Bazalaka na ba moyen de transport na bango bandeko nanga pona biloko e koma partout. Ezwaka kutu ata tante. Donc ezalaka makambo moko ya mbangu mbala moko boza na biloko na bino na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Voilà. Toye lisusu na makambo ya comédien na biso, toye lisusu bandeko nanga kanenge bomoni titre kanenge bomoni makambo nyonso. La famille ezosala pasi. Kande na lobaka chaque fois que soki mutu akufi, mutu penza oya yebaka réalité ya liwa na ye ezalaka nde mutu oya akufi. Na nkolo makambo neti boye na minute oyo mutu oyo ayebi pe makambo nyonso eza nzambe. Ya mibale eza ya fai oya uti kotika biso. Ya misatu eza mwasi na ye oyo la prine. Ye pe ayebi ebele ya makambo, ayebi ebele, ayebi source penza ya liwa ya mobali na ye. Toyebi ke na mabala nyonso makambo ezangaka te. Makambo ezangaka te na mabala nyonso makambo ezangaka te. Yango nalobaka toujours que non, soki libala simbi na bino te bokabwana na ndenge moko bien. Ke bosala ba tapage moko boye. Bosala ma tapage moko ekomema eloko te lelo ba tapage moko boye bokomi ko bomisa pe baninga e osala pasi ndeko na biso la prino bomona bando kotisa mibali na ndako libala comédien na biso ya fai bazaki na bolingo na la prine babalanaki la prine muto akendaki liboso na poto e ko sala keno comédien na biso pe aye kolanda ye bakomi ko vanda bino moko boyebi kaka ndenge zalaka mwasi akomi pe kokotisa pe mibali mosusu na ndako mwa matata ekiti emati nde kosala keno bayaki nanu kokabwana après kokabwana wana selo ba explication ya mwasi après kokabwana wana
papa na biso azalaki na ndako place ya kolala te ya kovanda te vie ezalaki facile te azalaki na mukanda te bino moko boyebi na bapoto soki mukanda eza te bandeko na nga ata moyen osala eza te yango bomonaka la plupart des personnes bakozwa yo neti boyi na bandako na bango okomi neti boyi kengelaka bana na bango salelaka bango boye bataka kitaka mingi bazalaka bongo sikoyo nde yaki kosala keno papa fai na biso to comédien fai na biso azalaki na ye na place ya kovanda te bino moko boyebi soki mutu aza nanu envie ata azosenga place azosenga lisungi ebele ya bato bapesaka te me tomonaka kaka na ntango ya matanga nde balamukaka bakomi kosala bisalasala siko comme place ya kolala ezalaki te nde la brine ex mwasi na ye alobi aza mobali toboti na ye bana aya kovanda kakawa sikoyo akomi kovanda kuna selon ba explication ya mwasi bon mwasi ye deja ntango bakabwanaki mwasi alingaki na ye mobali mosusu nde mobali wana akomaki na ye koya na ndako baosala makambo nyonso ka ndenge ezalaka mwasi na mobali baza na besoin kobima babimi nde basusi wana ekomaki kolia papa fai na biso ekomaki kolia ye jusqu'à ce que jour mosusu ye mwasi aza ne na mosala papa fai ayaki kokweya bamema ye na hôpital boye azalaki lisusu te ba explication mosusu bandeko na nga o ndenge eza boye ya fai bazalaki ka na relation amoureuse na la prine eyaki kosala keno ya fai abimaki na kozonga boye aye kokuta la prine na mobali mosusu na mbetu bandeko na nga ntango aye kokuta ye nde wana makambo nyonso stress wana eliaki ye komaki kolia ye nde kosala boye eye kokufa bandeko na nga nalobaka toujours chaque jour ntango mutu akufaka bainformation yaka ebele ya bato batunaka biso bokende ozwelaka biso mpenza bainformation la famille soki tokoti na makambo ya kokufa mutu na mutu alobaka information na ye mpona kose sauver bainformation oyo mibale na pesi bino nde bainformation ya makasi oyo mpenza nazwaki nalobi na ya kopartage na bino tosala mpenza analyse biso nyonso ka ndenge ezalaka donc eza bongo yango bainformation ya minene oyo mpenza nazwaki eloko toboyaka mpe tobangaka eza lokuta na ya na bainformation moko ya lokuta mais soki namoni bainformation mibale oyo ezoya nakolobela bainformation wana mibale yango mpe nakoya kopartage na bino yango mpe nakoya kopesa bino ezalaka bongo donc information ya liboso ka ndenge nakutaki koexplike bino bakabwanaki na bango selon baexplication ya la brine bakabwanaki na bango ndenge papa fai to comédien na biso fai Jani fai abando vanda kuna ezalaki kaka par pitié ayokelaki ye mawa azalaki na bisika kovanda te nde alobaki ya kovanda me bolingo ezalaka lisusu te l'essentiel ye mwasi asi alingi mobali mosusu soki okosupporte yaka tovanda comme papa na biso comédien na biso ya fai Jani azalaki na place ya kovanda te andimaki me mwasi la brine abandaki na ye kokotisa mibali mosusu explication ya mibale non bazalaki na bolingo selon information ya mibale bazalaki na bolingo siko bolingo na bango wana jour mosusu mobali abimi nde aye kokuta mwasi na mobali mosusu na mbetu wana deuxième information la famille donc na memeli bino penza bainformation moko ka ya munene to ya kodébattre voilà nauti kolanda vraiment ba audio ya la brine nauti kolanda mo makambo na ye nyonso le jour oyo comédien na biso akufaki comédien Jani ya fai ntango akufaki bandeko na nga ale bato bazolela bato baye na ndako na ye azobenga na bango kutu abando boya na ye kofungola porte bato baye kolela wana alingi te jusqu'à ce que akomi koyebisa bato ke non il faut nalalisa bana bakende lobi bazokende na bango école touti kolanda pe ba histoire mosusu bon koyoka mwasi façon anzoloba bomoni mwasi oyo akufeli mobali mosusu ata surtout soki okufeli mobali aza star baye kotuna baye kopose ba question ka ndenge ezalaka la plupart abasi baboyaka kutu ko répondre
batu o ba répondra ka ezalaka batu o baza pembeni. Mais soki basi mosusu aza na mwa makasi ya ko répondre, to mona kata kanda moko ebimaka. Kanda wana eza kanda peza ya bolingo ya koloba keno mutu o na linga aza lisusu te na komona kai lisusu te. Na la famille. Sikoyo kanda wana toyoki yango te. La Brine tango azo solola na téléphone bande konanga ma moyen na memela bino ba audio wana ezate parce que journaliste mususu bando tuna yeba question mingongo wana eko sunganga te e osungaka te yango na ye kaka to sala analyse na biso ka ndenge to salaka. Alors façon na ya koloba na ye penza ya La Brine nango e ola kisake no mwasi moko elle est à l'aise. C'est comme si à perdre na ye mutu moko ya malonga na vie na ete. Donc très à l'aise. Neti mutu moko ezalaka kaka ozana na ndako makambo nyonso ezokende bia babengi yo bo solo la pe bo beta masolo. Donc nakoyoka penza mungongo na ye bandeko nanga okondima kutu teke no mobali o ya kufi babota na ye. Mobali o akufi balingana na ye ti mobali akenda poto. Akenda na nzela na ye boko ndima kutu te pe boko comprendre te. Donc eza mwa bongo. Alors batu bazo ya kofinga la Brine ambomi ye asali boye tokota nanu na makambo information na biso ya liboso ke no bakabwanaki asungaki ye ba explication à La Brine parce que ko sentir mungongo na ye. Donc c'est comme si moi si moko bolingo ezalaki nango te. Balingana ki na bolingo ezalaki lisusu te balingana ki me bolingo silaki ye La Brine azalaki déjà na ye na mobali mosusu o déjà si alinga parce que to mona na ba vidéo na ye ndenge azo célébrer anniversaire ya mobali na ya sika la famille. Bon tokota na nukuna soki si réellement esali keno ndeko na biso comédien na biso Jani Faye ye na La Brine bolingo ezalaki lisusu te. Je ne vois pas le pourquoi tokoya ko condamner La Brine. Soki bakabwana ki na bango depuis kala bolingo ezalaki te selon ba explication à La Brine. D'ailleurs mutu tokoki koya ko betela maboko c'est La Brine parce que asunga ye azalaki na bisika ovanda te. La Brine azui courage wana ya kovandisa ye na ndako. Ebele ya ba comédien baza na poto basunga ki ete. Tango akufi boye nde toye komona bolingo. Quand même La Brine si réellement ba explication na eza ya solo alingaki ye. Bon na côté mosusu quand ndenge ba explication na ba information ye ke no papa na biso comédien na biso Jani Faye akutaki La Brine na mobali mosusu na mbeto bango mibale bazalaki na relation amoureuse la famille et au sala pasi surtout na ndeko na biso La Brine si réellement osali boye ndeko na ya congolais mobali o ya balaki yo o bozalaki na relation na bino o bozalaki penza na bolingo na bino en tout cas ndeko na nga ya mwasi na koloba na yo vanda na se lela mobali na yo vanda penza na se lela ye parce que ezo sala pasi ezo sala pasi soki eza na eloko mibali basiportaka te ezalaka kindumba ya basi mobali ezalaka biloko mibale oya koki koboma mobali mosusu ezalaka mwasi ezalaka mbongo mobali ako préféré na ye akendo sala kindumba mais alingaka te mwasi na ye asala kindumba te mibali ebele balingaka na bango bongo te wana obomi ye penza wana toko confirmer penza keno makambo batu ba oloba eza ya solo parce que mobali asiportaka na ye kindumba te finga ye fingela mama na ye sala makambo nyonso okolinga na okosala akosupporter mais kindumba ya mwasi mobali asiportaka ngo te yango bomona kata kutu na ba relation ka ya muke boye mwasi akomi kobima na mibali mosusu omona mobali mosusu ako préférer les relations wana esila parce que mobali tellement façon nzambe ya pesa motema na mobali eza pona ko supporter kindumba mwasi te mwasi akoki ko supporter na ye 10,000 fois kindumba mobali mais mobali kaka mbala moko na kindumba mwasi c'est fini libala wana ekufi
bakolobela lisusu libala te ezalaka mwa bongo la famille ezosala pasi na ndenge nini la famille ka ndenge ba explication ezoya keno papa na biso Jani Fai azalaki na place ya kovanda te mais na poto wana ba comédien bazalaki ebele o balingaki quand même basunga ye balelakisa ya ta banzela ya kozwa mwa musala ta ya ndenge basunga ye bavandisa ye ata na bandaku na bango peut-être basusi oyo elingaki ekota ye te yango nalobaka toujours ke bakongolais biso bacomédien plutôt biso bacomédien te parce que naza comédien te bacomédien la famille baza na bolingo te bango balakisaka bolingo ka ndenge tomoni boye comédien akufi wana nde balakisaka penza bolingo eyaka emati ekiti ezalaka bolingo na bolingo mais soki mutu akufi te mutu moko akufi te la famille bolingo na bango wana okomona yango te okopresentir mpe yango te okoyeba te keno batu oyo baexistaka bazalaka na bolingo te ka ndenge akufi boye wana nde tokomi komona bacomédien mosusu bavandi neti ndenge tomonaki bacomédien mosusu moyen to mentionner bakombo na bango eza te bavandi na bango wana balobi en mémoire ya papa na biso Jani Fai mais tango azalaki en vie bacontribution ya moke bosalaki yango te bosungaki pe ye te bozalaki na bino ka boye ka ndenge akufi boye nde bokomi bastati na bino nyonso ekomi ka foto na ye na foto na ye place nyonso tokotambola ekomi ka ye na ye wana penza lelo bolakisi bolingo mais tango azalaki na place akovanda te bolingo na bino tomonaki yango te tosentiraki pe yango te Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.